Hello, hello la famille, bonjour, bonjour na bino. Nzamba lola mona bino, abatela bino. Bandeko na ngai, naza na posaka atoyoka na bino audio oyo ya makambo ya ndeko na biso Grace Temo. Biso toyaka mingi mpona kokonseye esika mabe ezali. Toyaka vraiment mpona kaka kopesa conseil, kotalisa pe na bandeko na biso mosusu oyo eza ke vraiment mpona na bambali te bameka pe koyeba kotambola na vie yango wana makambo ezokomelaka baninga. Biso pe toyaka mpona kopesa baconseil. Tolanda nano audio oyo ya mobali ya Grace Temo makambo alobi. Donc eza pasi pe mawa vraiment soki eza bongo eza pasi na suka nango nde tokopesa conseil. Merci beaucoup, Tolanda ensemble. Ok, bonsoir maman. Alors moi j'ai été écouté, bon je voulais qu'on parle demain, mais comme ton message je l'ai écouté au moins 3 fois, c'est un message qui dure plus de 13 minutes, donc tu as dit beaucoup de choses, je peux pas te laisser sans réponse comme ça. Je pense que si tu as pris autant de temps, c'est pour que tu écoutes aussi quelque chose de ma part. Donc je vais essayer d'être bref dans ce que je vais dire aujourd'hui, mais demain on aura plus de temps de parler, puisque je suis en train de bosser. Alors je préfère me concentrer et après on aura vraiment le temps de discuter en ce qui concerne Grace et moi. Bon, donc maman, comme j'ai toujours dit, il y a le respect, tu es ma maman. Dans ce que je vais dire, il n'y aura pas l'intention de te manquer du respect. Peut-être certaines choses vont te choquer, mais c'est pas dans l'esprit, dans le but que je te manque du respect. Je ne le ferai jamais, puisque tu es maman de Grace, qui est mon épouse, et que moi je suis pris comme ton fils. Alors, je vais juste dire une chose. Dans ton message, quand on lit, quand on souligne les grandes phrases, on constate que c'est moi qui suis un peu bizarre, j'ai beaucoup de choses, j'ai des intentions entre guillemets maléfiques, je suis dans la vie de Grace pour plein de choses qu'on t'a citées, que Grace se comporte très bien. Bon. Maman, je ne sais pas si Grace prend le temps de t'expliquer comment elle vit avec moi, hormis des fois certaines choses que tu entends ou des choses qu'elle te rapporte. Est-ce que toi-même, est-ce que tu as déjà eu le temps d'analyser comment ta fille vit avec son époux? Je pense que tu connais certaines choses, peut-être pas tout. Alors j'ai une question à te poser. Est-ce que tu sais que ta fille, elle fume? Est-ce que tu sais que ta fille, elle fume depuis très longtemps? Ça fait plusieurs années qu'elle fume. Donc Grace Temo mobali alobi est-ce que maman yebi que mobali mwana yo afimaka? Je vous là-bas ou ailleurs, est-ce que tu as constaté qu'elle fume? Je pense que tu me diras non. Mais quand tu regardes même la dernière vidéo qu'il postait sur son statut qu'elle avait posté, il y a un briquet sur la table. Elle fume. Ok. Est-ce que tu es au courant que Grace dit quasiment non quand je lui demande de faire quelque chose? Est-ce que tu es quand même consciente que maman, à chaque fois que je suis à Kinshasa, si j'ai mangé 10 fois la nourriture qui est faite chez vous, 9 fois, c'est toi qui prépares cette nourriture-là. Grace n'a pas le temps de s'occuper de son homme. La preuve, quand je venais vendredi, je lui ai dit qu'elle prépare à manger. Elle me dit qu'elle n'a pas le temps de le faire. Et quand j'essaie de la persuader, elle me fait comprendre que Nakolamba, je suis fatigué, je ne vais pas le faire. Et quelques minutes après, elle me dit, je vais sortir, j'ai des courses à faire. Elle a complètement dit, elle n'est pas obligée de me faire à manger. C'est comme ça que Grace me parle. Grace me parle comme elle a envie de me parler. Grace n'a jamais eu de filtre. Elle n'a pas de filtre. Elle me parle comme elle a envie de dire les choses. Il n'y a aucun filtre. Grace ne s'est pas encore mise dans la peau d'une épouse, d'une femme qu'on a épousée, comme au lobby Nambongo. Moi, je suis venu épouser Grace avec ma famille. On a fait le mariage, on a fait les 3 mariages. Et donc, Grace doit porter l'habit de femme mariée. Pour Grace, tout ce qu'on a fait, c'était un événement. C'était une cérémonie et les canons. Puisqu'elle me dit, quand il bat les amis. Ok. J'aimerais que tu saches que
la façon dont ta fille se comporte envers moi, je parle quand je suis avec elle, en réel, pas au téléphone, elle ne porte pas le vêtement de femme mariée. Elle ne porte pas l'habit de femme mariée. Elle n'est pas dans la peau d'une femme mariée. Grâce est toujours dans le répondant avec moi. Toujours. Elle fait toujours ce qu'elle a envie de faire. Quand tu lui dis quelque chose, elle dit non. Grâce n'obéit pas. Je ne sais pas si tu le sais. Il faut que tu reconnaisses en Grâce une fille têtue, une fille qui n'écoute pas. Ok? Il y a certaines choses que je fais, c'est la résultante de sa façon d'être avec moi. Bien qu'il y a des fois où je suis énervé de son comportement ou quoi que ce soit, mais je tiens toujours à mes engagements, je vais toujours au bout de ce que j'ai promis. Si Grâce se mettait réellement dans la peau d'une femme mariée, ou si Grâce écoutait son homme, il y a certaines choses que tu n'aurais même pas pu dire en fait dans ton message. Parce que tout ce que tu as dit, maman, dans ton message, tu m'excuses, c'est des choses qu'elle t'a racontées, c'est des choses que tu penses par rapport à des choses qu'elle te raconte. Je suis venu dans la vie de Grâce, et pour faire quoi? Maman, j'ai 38 ans. Des choses dans ma vie. J'ai trimé comme tout le monde. Tout ce que j'ai, je l'ai mérité. Tout ce que je fais Brian soki Brian bato aza na 38 ans boti kobambe kikokoko libanda eza nango kimokolo te. Je fais ma vie comme je l'entends. Grâce, j'ai eu le temps de construire cet amour avec elle. Il n'y a rien de prouver ou faire quoi, ou je sais pas quoi, mes intentions. Je suis pas dans ces trucs-là. Mais j'ai toujours dit à Grâce, le respect est très important dans une relation. Quand tu as ton enfant, Grâce, maman, elle a insulté ma mère. Tu le sais très bien, je te l'avais dit la dernière fois. Grâce, j'ai l'impression que quand tu dis qu'elle se comporte comme une grande femme, j'ai l'impression que tu oublies que ta fille, qui est Grâce, elle manque du respect à son mari. Elle a une façon des fois de me parler qui n'est pas digne d'une femme mariée. C'est la seule chose que j'avais demandé à maman Sylvie et à maman Martine, d'aider Grâce à grandir, d'aider Grâce à devenir une femme responsable. Ok, maman. Certaines réactions sont issues par rapport à sa façon de se comporter envers moi. J'ai plein de messages, j'ai plein de choses que je peux te faire balancer. Tu vas écouter comment ta fille, elle me parle. Ça a toujours été la même chose que les parents l'ont reproché. Grâce, façon no gang la mobile, no grâce. Baloba boité na mobile, grâce. Ça a été toujours la même chose que maman Trésor a reproché à Grâce. Et Grâce est témoin, peut te dire. Grâce, elle me crie. Grâce, elle me manque du respect. Ok? Tu dis que je suis sorti de l'appartement, de la chambre d'hôtel comme Net Moulibi. C'est faux. C'est faux. On a eu à discuter longtemps avec Grâce. La veille de mon départ, je lui ai expliqué, je suis venu à Kinshasa pour travailler. Elle le sait, elle a validé tout ça. Mais en 15 jours, elle m'avait dit de voir avec avec mon client pour que je puisse introduire son dossier, qu'elle puisse venir avec moi et tout ça. On a parlé le samedi, on a eu un compromis que je devais appeler le lendemain, donc à 7h, à 7h30, pour leur proposer si ma femme pouvait venir avec moi. C'est ce que je lui ai expliqué. Je lui ai expliqué. Donc ils ont dit que ta femme n'a rien à voir avec le contrat, tu t'es engagé, donc voilà, si ta femme veut venir, elle peut venir indépendamment. Mais pour l'instant, il faut qu'on parte parce que on est en contrat, il y a quelque chose qui nous attend, donc on doit y aller. Et donc si vous désistez, vous rembourserez tous les frais qui ont été engagés pour cette mission-là. Quand je suis parti, j'ai envoyé un message à Grâce. J'ai dit chouchou, je suis en route, voilà. Donc dès que tu te réveilles, tu m'appelles. Mais avant de partir, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de réveiller Grâce. Grâce, elle a un défaut quand elle dort. Et tu sais très bien son défaut, maman, puisque tu es sa maman, tu es bien placée pour le savoir. Quand elle dort,
Quand tu la réveilles, elle ne veut même pas dormir. Je lui ai parlé, j'ai fait des bisous. Elle m'a dit oui, 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 non. Elle ne se rappelle pas de ce qu'elle m'a dit. Parce qu'elle était fatiguée. Et moi, je n'avais pas le choix, il fallait que je parte. Parce qu'ils m'ont payé le billet, ils m'ont fait un ordre de virement. J'ai le virement qui est arrivé sur mon compte aujourd'hui. Je ne peux pas renoncer à cela. Donc, c'est pas la première fois que je vais travailler en Afrique. J'ai commencé à travailler en Afrique depuis 2014. Même dans mes précédentes relations, je suis toujours parti travailler. Ok? Mais je voyais qu'elle voulait vraiment venir, donc il n'y avait pas de problème. Je partais pour 2 jours. Moi, je vais rentrer mercredi, je retourne sur Paris mercredi. Bref, maman, il faudrait que tu saches que Grâce fait toujours des choses qu'elle a envie de faire avec moi. Die Jahrespakete von Aldi Talk. Certaines choses à Grâce, elle a la liberté de dire oui ou non. Mais souvent, quand j'exprime un besoin, elle dit toujours ce qu'elle pense en fait. Il n'y a pas une docilité, il n'y a pas une, comment dire, une soumission. Parce qu'elle dit oui, mais la soumission, ça va être une mission, il faut que tu remplis ta mission. J'ai toujours rempli ma mission en tant qu'homme. Parce qu'elle m'a dit, chérie, ce que j'aime chez toi, tu es très attentionné envers elle. Je suis très attentionné. Nadia Ekimi, elle dit que Nadia Ekimi était, je ne sais pas sur quel point, parce que je suis un peu jaloux, etc. Mais une chose qui est sûre, elle est moins docile dans beaucoup de choses. Que ça soit, tu demandes un service, tu demandes de faire quelque chose, d'expliquer quelque chose, quand elle dit est talignaté. Donc elle a une façon de me parler qui, comment je peux dire, elle a une façon de me parler qui, pour moi, ne reflète pas la vie de couple. Parce que comme tu as dit, moi j'ai vu qu'en couple, je connais aussi comment vivre avec les femmes ici. Donc moi, le fait que tu dises que Grâce se comporte comme une grande dame envers moi, je ne pense pas qu'elle se comporte comme une grande dame envers moi. Jusqu'à me manquer du respect, insulter ma maman, elle a me crier dessus. Moi, je peux t'envoyer des enregistrements, maman, tu vas écouter. Comment ta fille me crie dessus. Et je voulais revenir pour finir. Donc je pense que cet élément que je vais te dire vers la fin, ça sera peut-être quelque chose qui va nous permettre de discuter demain soir. Je suis arrivé à King, je suis rentré le 16 novembre, donc le lendemain de son anniversaire, le 15. Je suis arrivé à Paris. Le 19, donc 3 jours après, je suis arrivé un mercredi, jeudi, vendredi, je crois que c'était un vendredi, oui. Oui, c'était un vendredi. Le vendredi, ça aussi le 18, oui. Le vendredi, je l'appelle, je sortais du boulot à 17h20 et quelques. J'ai des messages, des captures d'écran. Donc je l'appelle en vidéo, elle me raccroche. Elle me dit que je suis avec le pasteur et maman à la maison en train de prier. Ah bon? Je dis ok, mais vous êtes en train de prier, mais je vois que tu es connecté. Ça veut dire que vous n'avez pas encore commencé la prière intense. Est-ce que tu peux avoir 1 minute pour que je puisse te parler? Elle me dit non. Ponani ozalaka boye, ngana oyebiso oyo katelo kono oyebiso. Je dis en train de prier, pourquoi tu veux insister? Il dit parce que j'ai envie de te parler, j'ai quelque chose d'urgence à te demander. Parce que effectivement j'avais un ami qui voyageait et donc j'avais besoin que un autre ami qui vienne récupérer deux, trois choses chez Grâce pour qu'on voit ça ici. C'était des colis que j'avais envoyés. À l'intérieur, il y avait ma montre et 2, 3 trucs. Donc je voulais qu'on me le renvoie ici. Il m'a dit non, je ne veux pas. Il dit que non, si tu veux, je vais envoyer Peter qui puisse récupérer. Je dis non, mais je veux que ça soit toi à Boyi. J'ai insisté d'appeler en vidéo, elle n'a pas voulu, j'ai essayé de laisser un message, elle n'a pas voulu. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit que le pasteur était chez toi là-bas à la maison, vous trois, vous étiez en train de prier avec le pasteur. C'était 17h20 et quelques. On a discuté jusqu'à 17h40. À 17h50, donc Grâce poste une vidéo sur son statut dans laquelle elle est en train de parler dans sa voiture alors qu'elle était censée prier. Donc comment moi j'ai pu avoir cette vidéo? Parce que c'est les gens qui m'ont envoyé cette vidéo-là. Elle, du coup, elle m'a bloqué sur son statut. Je ne pouvais pas lire son statut puisque je n'ai pas vu ce statut-là. Et quand j'ai reçu la vidéo, on m'a fait une capture d'écran avec l'heure à laquelle elle avait posté cette vidéo. J'ai ça, je peux te l'envoyer. C'est à 17h50, elle avait posté cette vidéo. C'était 2-3 jours après quand je suis rentré sur Paris. Moi, je l'ai écrit après, ça va, mais tu es où? On est en train de prier. Oui, ok, pourquoi on fait comme ça? Pourquoi on te dit quelque chose que tu n'écoutes pas? Alors que la voiture, on avait laissé à l'hôtel du Feu, était censée aller récupérer la voiture à l'hôtel du Feu le samedi ou le dimanche. On était vendredi ce jour-là. Donc, moi j'ai laissé comme elle était en train de prier. Mais moi j'avais déjà l'information que vous n'étiez pas en train de prier. Puisque j'ai des sources sûres et j'ai des messages et tout. Du coup,
Bon, je ne sais pas, elle est sortie avec qui, je ne sais pas, elle est partie où, j'en sais rien. Toi, ton numéro ne passait pas, parce que j'ai essayé de t'appeler, je n'ai pas pu te joindre. Et quelques heures après, vers 21h, j'ai discuté avec elle, elle m'a envoyé plein de messages pour me dire qu'elle voulait plus de cette relation, que je l'enquiquinais, que machin, nanana, que c'est trop sur elle, c'est trop jaloux, machin, je posais toujours 10 000 questions. Et après, elle me dit, bon, là, je vais aller chercher ma voiture. Là, je vais aller chercher ma voiture à l'hôtel du Fleuve. Alors qu'à 17h50, elle avait posté une vidéo comme quoi elle était dans sa voiture. Moi, j'ai la vidéo. Je vais aller chercher la voiture à l'hôtel du Fleuve. Comme par hasard, je t'appelle, ton téléphone aussi passe maman. Et je te demande, maman, ça va mais grâce à Bimika Sikoyo, à quoi la voiture n'est un hôtel du Fleuve. C'est ce que tu m'as dit. Alors que Grâce était déjà avec sa voiture depuis 17h. Alors que dans le message, elle me disait, vous étiez en train de prier avec le pasteur. Donc, on va dire un peu plus ou moins, tu étais un peu au courant de ce qu'elle faisait. Parce que j'ai tous les échanges à un moment. J'ai tout à un moment. Ce que je dis, j'ai toutes les preuves, j'ai des enregistrements, j'ai des messages et tout. Ce que je suis en train de te dire. Et je sais même là où elle était. J'ai tout en fait. Donc voilà, elle est partie, et voilà, elle a commencé à m'embrouiller et tout. Elle commence à me dire qu'elle veut plus la relation, elle va arrêter la relation, blablabla. Ça, c'est 3 jours après quand je suis rentré. Donc il fallait que je la persuade un peu, puisque je voulais parler avec elle. Je dis, j'ai des informations à te passer qui sont très très importantes. C'est par rapport à la mission que je venais faire au Congo là-bas. Et donc le soir, on a bien parlé, je lui ai envoyé des preuves comme quoi je venais pour faire le truc, elle était contente, et puis on a passé à autre chose. Mais je lui ai jamais parlé de ça. Mais je voulais juste te faire comprendre que ta fille, que tu considères comme une grande dame, elle arrive aussi à me mentir. Et des fois, elle me ment, elle te met un peu dans la confidence, et ça arrive un peu que tu sois aussi un peu prise dans le truc. Donc sur cet événement que je te parle, c'est un des éléments que je suis en train de te relater pour te dire que des fois, certaines choses qu'elle fait, Grâce, elle ne se comporte pas comme une grande dame. Donc, mentir ton homme que tu es parti chercher la voiture à 21h50, alors qu'à 17h50, tu étais déjà dans la voiture. Tu avais déjà la voiture avec toi. Et tu postes la vidéo, puisqu'il y a tout, hein. Voilà. Ok, maman. Donc, je te donne cet élément. On parle demain. Demain, il y a d'autres choses qu'on va parler pour comprendre un peu mon état d'esprit. Pourquoi aujourd'hui, que tu te penches juste sur un seul côté, il faudrait que tu fasses une médiation. Il faut que tu comprennes les fautes de Grâce. Il ne faut pas voir Grâce comme mot sainte. Grâce, elle a des très très mauvaises habitudes comme des très très bonnes habitudes. C'est pour ça d'ailleurs j'ai déposé. Mais je ne veux pas que pour ce soir, que Nabima, c'est comme si je suis un document boé, je suis venu nuire la vie de Grâce ou quoi que ce soit. Non, non, je ne suis pas dans cette posture-là. Donc je veux que tu comprennes juste cet élément-là, médite sur ce que je t'ai dit, et je te demande si possible, demain on commence la conversation sur cette histoire que je viens de relater, puisque moi j'ai des preuves. De ce jour-là, où apparemment le pasteur était chez vous, il était en train de prier, et qu'à 21h, elle est partie chercher la voiture. J'ai des échanges avec elle, j'ai des captures d'écran à quel moment elle avait posté la vidéo. J'ai aussi... La famille, toyoki vraiment, bisonso toyoki, makambo mese Brian, soki Brian alobi. Eza pasi bandeko, okanga na koopesa conseil na moment oyo. Pona ba jeune fille na biso, bazokola, vraiment, bo faire attention. Libala eza mokano na nzambe totika osaka na libala. Soki nano okoki na libala te, kobala te. Libala eza eloko moko te ke po olakisa bato, yo mutu oza obali. Ntango olobi olakisa bato ke yo obali, fo pe omema ngo vraiment oyeba nini okosala na kati ya libala wana po bofanda, po bato bamona vraiment ke non abala. Me oyo eza soni mpona ndeko na bandeko na biso makambo ozosala eza soni. Nga nazali kolinga okota makambo voma te na nde komona lokola ta mosusu eza nango lokuta tellement baza bata babezi ta mosusu eza babezi na bango. Me kotala makambo ndenge ezokende boye vraiment eza so bezi te. Surtout ntango nayoka ye mama ya Grâce Temo a répondre atini message epai ya bokilo na ye na kotia yango mpe ata na video mosusu namona eke non oyo eza su makambo baje te eza ya solo eza susu babezi te. Vraiment toti kosakana na likambo etali libala. Grâce Temo oza mwasi kitoko na yo lelo ozongela lobi
baloba mwasi aza lokwa flair lelo ozongala lobi soko ozangi moto abwakela o mai yaya kongela wana meme oza na bambongo ekozala su te balobi respect eza réciproque se mobali azorespecte yo mwasi nde kutu liboso fo banda respect pa mobali respect eza très bien na kati ya bolingo na relation nyonso meme kana mokili wende tozovivre respect eza eloko moko o moto nyonso alingaka meme na bafamille meme na kikamarade meme kutu wapi moto nyonso alingaka respect na ye vraiment soki tozoyeba kopesa na barespect te surtout na libala eza bien te mwa mobali oyo bato bazobenge ndoki bazobenge soki aza moto ya bakisi tomoni te to arrete totika nanu boye bandeko na nga oyo eza mpe eloko moko oyo esalaka eke mobali mpe abaye mwasi eza likambo ya respect soki respect eza te na bolingo mobali nyonso meme kutu biso basi mpe soki obala mobali mo bafinga ko tout le temps fingaka yo afinga famille na yo lelo afinga yo moko mwasi mpe osepela na mobali wana te osenga divorce ndeti nga vraiment boye baprincipe na nga eza respect na moto nyonso ezala relation kikamaradi wapi mama na soki respect eza te meme na kibondeko semeku te kufa nango mpo respect eza eloko moko moto nyonso alingaka oui respect eza bien malamu ofanda na coin na yo ke oke ezalaka na bato moboye oyo eza ke esika respect eza te komankane tout le temps ezalaka bien te moto nyonso asengaka respect toyoki mobali makambo alobi na audio oyo toyoki bandeko na nga bato ebele baloba toyebi comportement grâce te monenga azalaka kofilme wana toyebi yango nzoka tika na ye pe te nga vraimen na ye kota vie privé na bango te mais ezaka juste mpona opesa conseil mwasi soki so obali fo koluka ochange na makambo ebele mwasi azalaka pomba te na kati ya libala mobali mpe azalaka pomba te na libala ntango bobalani boyeba konegocie libala eza négoce donc eza yo pesa nganga napesa yo kolinga te ozala likolo ya mobali mpo yo oza star na yo mpa bafani na yo balandaka yo star na yo eza pa mobali na yo te na libala na yo kozala te ke nga naza star bastar ebele kutu oyo baza mpe na bastar baza na bambongo baaméricain baeuropéen baza mpe na bamabala oyo baza mpe ke bazorespecte mibali na bango me kistar na biso oyo bato mwindu oza noka star kaka boye na koti vie privé na bino te ozala na mbongo te me kistar na yo eza mpo na bafani na yo eza mpo na libala na yo te omilakisaki nga naza star na kolambela mobali na nga te me obalaki mpo anini obalaki mpo anini toti kosaka na libala bandeko boke mpe na kati eglise paster aya pamboli bino na libanda meme ezali na libanda na kati eglise te eza bobengisi mosali na nzambe apamboli libala ya 3 mois bandeko na nga libala ya 3 mois grâce temo bosala makambo na ndenga bien ko ezopesa soni libala 3 mois makambo minene boye babalaka libala mpona kolakisa bato te bandeko toteya bana bamama mpe totika makambo oyo ke mpo mwana nga lesaka nga laitaka nga nazala kaka pour ye eza bien te soki tolandi bien mese oyo soki akosi te mama ya grâce te mopo oza na conseil ya malamu te pa mwana yo oza na conseil ya malamu te mama oza na conseil vraiment ya malamu te donc yo ozopuye mwana na yo na mabe nyonso azosala azofilme azolata malamu te ye azoloba ke mobali na nga aseptanga mobali na nga alingaka nalata boye yango nga mpe naolata ok mobali alingaka bongo te nga mo mpe nalobango me mobali aboye ndenge nini obali mwasi alata bakitini babiloko ezolakisa babikini banini eza vraiment bien te me mobali abato alobi yango ye alingaka bongo te fale mwasi na ye akoma kolata etake femme marie vantare eza na ntina te ndeko na ngai ozomona lelo ozotakataka ozomona ke oza mwasi me lobi oyebi te lelo bebisi libala boye mutu nyonso azomona mibali nyonso mpe yango bino bamabala na bino bareseau sociaux bato nyonso baoyoka boye lobi mpo ozwa libala moko ya serie fo zala fo nzambe mpe donc fo zala parceke libala oyo deja mpe nzambe mtapesaki yo ntan mosusu
soki nzambe te yo mo osali wana force na yo po bolakisa mokili metala lelo sikoyo yo moto oza libanda eza soni loba po boyoka na bino soni te na bato lokola babiso boye toyebi soni saint esprit eza na kati eza soni eza makambo moko eza soni nalakisi bato ke na adanze fale suka na kidanze oyeboye bato bakoma oya kotanda makambo no libanda eza pena digne te bandeko eza bien te faut ko changer grâce te mo faut ko changer comportement eza bien te soki boye kosuka pena mwasi moko malheureuse eza kitoko te tokoswete yo mabe te mais faut kobongisa comportement na yo etake mwasi eza malamu te baconseille yo bien libala boye deja bokoti yango bololo makasi boye nayebi te so ekosimba lisusu vraiment bandeko nyonso bolandi vraiment video oyo nzambe apambola bino topesa bana biso conseil toyeba kotalisa pena mabe na malamu soki mabe ezali malamu ezali topesa bana biso conseil tolakisa bana savoir vivre tolakisa bana totalisa te ke mpo mwana nga lesa nga melisa nga laita nga nazala po oyo eza bien te oyebi lobi na o te bandeko ezopesa pasi eza makambo ya soni toyoka yo mama ya Grace te moteyaka me bo eza bien te ka bino bozika likambo aza soki nani aza soki mutabakisi soki framakoseri soki nini boloba kombo nayebi vraiment bien te nakoka po bango bien te o mutabaloji mutabakisi mais o mobali apesi pe ba nini o eza ba blo mubo pe eza ba raison moko o eza vraiment ke libala vraiment ko marché te impolitesse eza mabe te ya penza mwana yo po meme lelo libala ekufi na garçon oyo aolukaka asusu mobali mosu abala ye soka okeka na bakomportema ya badiamba ya bakomela bamanini babiloko makaya biloko makasi ntango se balusake motu yango esakaki abanda korepone mobali mabe epeseke impolitesse mobali nini yango alinga bongo olambela mobali alobi omona ntango mosusu soka alia 10 fois kuna na Afrique mpa na bino 9 fois mama moto olamba une fois grâce alamba alinga kolamba ya mobali na ye te donc ozo vivre vie mo boye mabe ozo ya kolakisa bato vie mo boye ya kitoko na libanda eza en sens te totika komikosa lingo obongisa liboso na intérieur na yo bongo obongisa extérieur na yo intérieur na biso eza bakati ya bandako na biso na bafamille na biso totika kozala bahypocrite famille eza oza bien te na famille na ndako noza bien te oza mama mabe papa mabe mwasi mabe mobali mabe na libanda ozokelakisa bato malamu tala siko bampoasa yango ezobima kaka eza bien te eza kitoko te faut ko changer grâce te mo faut changer mama ya Grace te mosala makasi mwana ya changer po mboye eza bien te vraiment tosepelaki na libala kitoko mais libala 3 mois baninga otezaka ina ne 2 ans makambo ekongo ya doyede ya na 1 mois soki 2 mois toyokaki ekitaki emataki boye bosali bato bobare mobali auti poto aye asombeli mutuka tala kaka ezosimbaka te donc mpona koloba ke ndenge ezosimba te totika koforce eloko ezaki eza bongo te totia eloko na eloko na esika nango a soki eza a benga ngo a so eza b benga ngo b oyo ezaki ya kokosa bato esukaka kaka mabe vie eza ya yo moko libala eza ya yo moko botika kokosa bato ke ovivre bien nzoka libando ovivre mabe bandeko ebele balobaka one bandeke wana libala wana eza bien te bobo bato tomona ekutu baya jaloux orke ezalaki vraiment vrai ezali libala moko donc ya ngwanzu eza mawa ntango bozosala bavi na bino moko boye lokola ke vi eza na nini okobandela vi babandela yango te vi eza moko soko obebisi yango ebebi bino bozozwa bavi na bareseau sociaux oyo lokola ke vi eza na nini oyo tobom eza na nini gone ke soki nakomi yango bien te nakoboma yango nakoefase yango apres nasali mosusu non vi eza moko vi oyo soko obebisi yango ebebi botika kosala bavi na bino bozobebisa ba réputation na bino ntango mosusu mobali moko ya kobala olobi ekokute yo cher yango bozomona babezi bozosala bamakambo ebele bozosala na bareseau sociaux mabale ezokomela bino pasi
tozomona mabala ezokomela bino pasi okoloba lelo ozwi libala koza libala eza problème te me kofanda na libala obalaki na yo bato nyonso bamonaki Grace Temo abali alati voile kolata barobe ya pembe même ochange 10 fois eza problème te même misali ya monene eza problème te wana eza matériel eza mbongo me kofanda nde na libala osimba libala okoka makambo ya libala nde yango eza motuya o bino bozomona lelo ke libala eza voile eza marie eza basombeli omutuka eza soki nini bokende na botel ya cher eza problème te mobali yango lelo ozobenga mutakisi kasi osepela ye na mbongo na ye te yango bofandela na botel yango basombeli omutuka yango ozovivre ozomona ke ozosalela bavanta wana bosiko mpo nini ondima kisi yango te mpo bambongo yango bozolia soki eza kisi ndima yango mpo osepelaki na mobali ya mbongo botika kozwa bavi na bino lokola eloko moko boye ya pamba vie eza sacré vie eza cher bao bakufi lelo bino boleki bao na eloko te bazali mpe na posa bavivre ntango mosusu bandeki kovivre kutu kitoko koleka bino me baza te bomona te ke vie eza lokola eloko moko ya kosakanela non soki nzambe aopesa opema ya bomo ayebi mpo ani azopesa yo fo lingo respecte nzambe opesa nzambe honneur wana boti kosala bamakambo bozosala eza kitoko te eza vraiment bien te ata moke bozopesa exemple ya mabe epai ya bana na baleki oyo bazolanda na nsima réseaux sociaux esalami mpona buzoba kaka te bayoutube eza kaka mpona babuzoba na bino te bana na biso batalaka yango eza bien te makambo ezosalama pena na bacommunauté na biso boye ya bangolais ya bacongolais eza kitoko te bozotala kaka matériel soki vi na yo eza organise eza bien matériel ekoya na ndenge apete me bino bolingi koorganize bavi te babese banini bamakambo mabe bolingi kaka matériel lobi bino moto bokolela mabala oyo bozosakanela lelo lobi bomona ndenge efuta bino bokolela nde bino monde lobi bokolela. Donc merci beaucoup la famille. Toboy vraiment vidéo na biso ke ba 1 heure de temps so ba combien donc toza bata koloba yango tolobi kaka topesa conseil so ba koyoka bayoki ndeti pe bayoka na bango te lobi nde kaka tokoyeba ka ba conséquences te ya kanango conséquences côté ya. Donc merci beaucoup la famille, bo partager, bo commenter. Biso awa to aka na actualité soki ezali eza intéressant koloba to loba na santi na mona ngo eza intéressant pona nite na ya vraiment na beta sete côté ya pe ko conseiller pour biso chaîne na biso eza ya côté ya même to na actualité à Grace Temo mais toza wana na mateya toza wana na ba conseil. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Wana ndeko na bino mimi selunga pesi bino bambote bobo sanate ko commenter ko like ko partager vidéo. Nzamba lola pambola bino. Bon dimanche.